Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Mabanza mameke mabanza menoko. Bonsoir.
Nzambe maboko. Mamani. As. Mbote ya biso. Mbote. Mwana lo baso to sepelite. Ko to sepela biso déjà. Bon mbote. Nga boye binga te hein? Natina mino suko mona nga? Natina nga te hein? Batine uspe ba ye. Yana yali no bapaya. Bomoni bango? Ese boyi bango? Balo bato. Na bango bale nanya banda. Kuna to kotoyo. Tobandi askoto mama bandi. Na ndenge to mona ina bino to mona bino kana bilili. Amen. C'est mon commun. Ya mingi te mukio to mona ne fils kata mai bomela. Mais après si comme on est, oui comme on est. Côté comme maman est. Ah vous trichez. Mbote na biso nyonso. Mbote mama. Esengo pinza esengo etondi pinza. Amen. Yesu azali. Esengo ya mingi ya komona bino toye na nzela ya pasteur de la foi toyaki à cause de la foi. Amen. Donc on a toyaki à cause de la foi et bien moi na nga ya mwasi deuxième na nga albaki mama lokolo lokende kuna tomona kandenge bandeko pe basalaka ya kopesa mwa eloko muke ngai pe nazobongisa association nanga maintenant na komi na étape ngote mais mbemela baleki nanga memela bandeko nanga cousin banani na bunzambe na biso lokwa tata biso ndazosangisa biso mwa elamba muke ya kolata basepela euti epa ya rosi. Amen. C'est ça aussi mbote. Na ndenge tobengaka ye na kombo na ipenda na mikanda ezali Sophia Mayeye. Tango kopesa yesu sumbote na kombo ya Sophia Mayeye. Balobi Sophia Zoba. Sophia nani? Mayeye. Ya Sophia Mayeye ne muntu alobaki to memba elamba jia komela pona moi makasi mwa mongongo ekita eza nango ya mingi te mena mukie kaka tokabula yango wana ememi biso na ndako ya Mamari dimanche namonaki Mamari na alobi naloba na bino pona ye merci beaucoup pesa ye bosali signe ya motema pona lobi association na ye ya motema bomoko. Boye mama rigumba musakeli kita mama biso nyonso kosala boye mpona ya Sophie biloko ya bino yango oyo mwa ya komela mwa loso oyebi kaka ndenge ezalaka mbala nsima soki nzambe apamboli ndenge eyalaka na bonzambe tokozanga tokobosana bino te tokoya biso. Amen. Sophia Mayeye abi motema ndenge nini? Mama riba sanya bien. Carton bilamba yango to fongola te. Totala te. Dimanche
petit moi tuninga pa rabi mikolo yo tala biso te nani mtatunenga Mardoche na yeto na yete ese na kosi yo aja ko sa te Mama maribenga para bitena ukira kanini ana baju Kokwea ke mona ela ndo ya baju eko kanani wapi ye alali nanya usimbela ye simbela oh nini eko kanani lelo kolemba bilamba poto oh nini eko kanani Zela kokolemba bilamba poto oh nini eko kanani wapi ye alali nani osimela alali nini hola otona mo bilamba ba elikolo kweza na mwasi oh nini coupe to kilote to coupe eko kanani Mama yumtoka mlango. Nani kabeba roho. Wale. Yo. Oh nini? Serviette to essuie. Essuie to serviette. Eko kanani? Mama yaka mlango. Oh nini? Serle. Eko kanani? Anote. Oyo kasi. Berlin. Eko kanani? Eko keza muketi. Eko keza muketi. Oyo akasia. Kaka. Dana luga sumsumi kola jack la baba. Ah moi fond la nyos. Oh nini? Zipa mkuze de mulai. Ya mkuze. Ya masi. Ya masi. Yeyo. Bella la dit zipa mkuze. Bon oh nini? Nani osimele? Mama yakabula betela nzambe maboko. Natuna te. Oh nini? Ya Goliath ya Gomela. Bomo oyo. Mafuta to. Oh nini? Sukali. Sikre to sukali. Bomo oyo. Yako pakola te yakolia. Bongo oyo. Mungwa na français babengi district. Bongo te. Betela nzambe maboko. Ma maman balobi je pense que boyoki. Eh bien, ma maman va au Allemagne. Na allemand balobaka daken. Bongo te. Biso na ba daken. Daken. Webe laksini. Nobela. Et laksini ni? Merci. Biso na so daken. Merci. Daken. Doyeko ki allemand to doyeko ni. Doyeko te la mabe mako. Mama yaloba, yani ba mbalika balo. Nani yaloba? Nani? Yoloba. Serré.
Loba comment on a lobi? Ya Mardochée lobi ni nde ba mama be ota bino ndenge ya maye akanti bino. Mais tinjama pambo apetu ya ni totana tibio tona de mume tiet tinjama tutubio mais tinjama pambo apetu ya mini. Bete ya Mardochée Yaka. Marinette. Yeah, Marinette. Merci Yaya Nondongo Kanise Biso. Merci ba maman pende bo commissaire Biso Biloko. Tozanga ki ba jito me na collation mais ndamba mortele a touché bino sike te bo pamba maman. Bo pamba na ba don nyonso. Nzambe a soutenir bino bo zanga le côté. Biloko na bino nyonso boko sala ekende liboso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maman Marie peut être là. Ouais, voilà, maman Marie, moi message et ça. Maman Marie, puis ça me fait parce que maman. Ah, on tient. Il y a d'autres gens qui ont un temps à Bawendo. Maman Marie, au lobby, il y a maillé. Pego moko, koki déjà, koki, motema, moko, olvini maman. Amen. Vraiment, ma Kelly, ma Sophie, ya Rabi, tata ya bofena oyo. Soki Jean-Paul Maya tata ya Rabi ya. Tika nzambe ya Lola. Nzamba bofena oyo apesaki vision oyo pe oto salaka ngo na se ya bolingo ya Jésus Christ ya Nazareth esalaka business te na mikolo eza na bato basali ba ofena oyo mpona konyokola milimo kasi biso tozobomba na kaka na se ya makila ya Jésus yaya nzambe apambola bino soki nakoloba vraiment loso eza te esilaki kaka lelo ntango toutaki campagne bana na ye mpe toutaki évangélisation ya bafiche na bani babime tokozala ndenge nini kolobi bana bakosala ndenge nini nzoka nde nzambe Yesu azalaka songi mpe amonaka esika oyo ezali ke tozangi yango me aningisaka mpo makele alobaki te ki akoya lelo obia akoya alobaki kaka koloba ke nakoya nayebisaki bango mama na bino moko awuti poto amonanga kaka na bilili amona biso kaka na bilili me areconnaitre ke nga embrasser nga alobi nakoya me date atie te zoka nzambe mpe alobi kowumela te kende kaka lelo alobaki yango lobi aleluya ayebisaki bino te alobaki ka lobi me tala Yesu Kristo aningisi bino bokende kaka ya rabi tika nzambe asala yo tika nzambe akamwisa yo apunzapunza yo na bolamu na ye na bikama na ye tika ete mama bowuti mosika me boye na mwa libuki na songe nalobaka ngo ya des fois moni biso tozalaka awa ebele me ya des fois ke ntango ekomaka na centrale ekabwamaka ndenge moko sans compte ke oyo aza na 12 personnes oyo azali na ebele ya bato geste oyo elanda mabota na bino ba cameraman nzambe ayeba yo parce que bilili oyo yango nde ekendeke soki bilili na bino te de bamama bamona biso te tika ete voix des ondes oyo bino bosalaka epambola bino ekangola bino okutana na mabongisi ya nzambe tika ete mabota na bino ntango bokende okuta bazala na témoignage ya bénédiction na Kongo ya Jésus Christ ya Nazareth oyo apamboli biso Mungu ape kutu mwana moko ayibaki aketekela bacommerçant babutikier
metala saki ya mungu eye oyo ete amen nzambe azali malamu. Merci Maman Marie, je pense que ta maman va nous en kalaté et tu viens qui juste reste à geste rolo mais ici l'inanté. Et si là va et ya lisusu te classe ipe ezali kalaté na sekozo mais lo les trois lo il va kende programmation ba première awa Kabila azali azoki na ebe kara na kara est-ce qu'elle suit Kabila ça va allez beta et comme on est Kabila voilà merci merci toyaki poto tiamno bloko tokoya classe kalaté ils ont à tokoya lisusu zamba za na biso bongo de et au bon de la moi prière moi me pousser toujours à dire la prière tofukami ya magnete et puis mosapi na bino epai ya bamama elezali tombola mosapi na yo otala te po soki otali okokutana na satana mais soki okangi misu nzambe aza esprit akutanaka mpe na esprit kanga misu na yo bondela mpona bamama. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aux maîtres et à temps et à circonstance. Merci Seigneur parce que vous êtes malade. Vous avez disposé tant Seigneur pour la biso. Zamba bomoy, to kana kite kozwa oh Seigneur, et zangolu na yezo pambo la biso. Seigneur, laisse que ba maman ba kanise le biso. To pe ya moi si organiser le biso. Ata la béni, que de soutenir yo sa kosala et pambo. Yo le bi je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Seigneur, laisse que Aza la béni, ma bénédiction est accompagnée. Le but c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Laisse que bénédiction est accompagnée par nous. Zamba bomoy, zongi sa ba maman la kimia, bamla pe papa rabi, ayena bango ne sika au Seigneur Jésus. Dans mes retours na bango ba zanga le côté. Dans la maître ya ba bino bango, soutenir bango, ba point peuple na bango de soutenir bango. Ici ko ba kozanga, yo pambola, yo le but la religion pure et sainte. Seigneur devant le Seigneur notre Dieu. Ça va qu'il a visité bon un peu à ba veuve. Seigneur, bon on a bango ba baby ça on a ba mais va soutenir bon frère. Laisse que Seigneur yo soutenir ba vie na bango. Ça la soutien manque ah tu biloko na epote bon frère balia. Tu que te base à la béni, bazanga te, bakauka te, ba pambo na ba domaine nyo sa vie. Na kombo na Yesu Masi à Nazareth, dambe ya solo pe ya bomo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de la gambe ma beaucoup. Basaki akalezali. Bozo na la mane oyo. Bobo baka. Saki ezali bozo na londe bobo baka. Beba ba etirete. Ndamba sunga to bongo to ya. Azala wa ba pesi na tongo na media ya wo. Kabila. Merci biso to kei. Toli to mona na to za na. Otika bala. Ndamba za na dina.
Des fois, pas mon la vie, non, ça. Pour la vie, c'est payé. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Asimbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. N'engeze prévu le premier peu le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mwana loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pour na kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour opportunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi à la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Tombola nkolo Yesu, angoma nyoso mikolo nyoso tosangana lokola moko.